Président Georges Marie Mbote. Tomoni awa na entrée à Pullman Hotel Caravia pour nini okomi homosexualité. Eza makambo nini lekiao. Ndeko omoni manso tozomona na motili eza ya koleka. Oyo ya makasi il faut ko retenir eza nini. Eza koluka comment rencontrer le Seigneur. Vous savez, oyo boyoka ka Sodome et Gomorrhe, eza ba pratique oyo homosexualité. Omoni ba mindele, bazomona biso pe toza ba yuma. Na ndenge na bango ya ko communiquer, na ndenge ya bango ya ko organiser. Ba ko présenter moi eloko oyo ba bombi na sima eza mosusu. Ils ont présenté tous les signaux organisateurs ya DRC Mining awa na Lubumbashi. Biso to boy to lobi tozo banga nzambe. Omoni nyonso tokozwa na mboko yekoleka. Il faut toluka liloba ya nzambe. Oko jamais oko luka liloba ya nzambe na ba pratique oyo nzamba pinir batu na mokilo oyo kaka Sodome et Gomorrhe. Les organisateurs vont profiter na rencontre internationale ya ba minyo ba lisengeli ba présenter ba promotion ya développement minier ba yeko la kisabiso promotion homosexualité. Ba sali ba cadeau, ba sali ba message ba coller na ba blog na bango ti omoni lelo biso touti na kati kona ndio zomona bazolongola ba sinyo nyoso wana oyo batiaki lobby. Nous nous sommes décidés aujourd'hui de collecter ce message. Parce que la culture n'a pas de nous ne sommes pas vraiment nés pour reconnaître ce genre de choses. Nous avons la culture, jamais to compte ma blog ya mindele wana ya homosexualité za blog wana nzambe azo pinir makasi. Bino moko bauti komona na États-Unis na Brésil. Oyo biso tozomona na miso nzambe pinir ba pratiquer blog wana. Alors pourquoi nous allons chercher à ce que la vie de Lubumbashi est à la maudit et loko wana to kondi mangote. Ndelo ko bomoni ke toye na ndenge ya kimya na ndenge ya calme ko protester ko lakisa bango kaka ba ekilo tozo sala ke awa oyo toboyi tolingi yango koyoka lisusu te tolingi pe ba pratique wana tena ba organisateur à partir à lelo il faut pas s'excuser pour na bêtise wana basala ki lobby ba s'excuser ba longola ba bloko tunyoso wana ba banda ko respecter biso ndenge esengeli eza bazo profiter basala message ya propagande ya LGBT yango wana toboyi tolobi toya ko solola makambo ya mine na biso eza déjà na ba problème ebele no